Merci Balandia FM Télévision. Vous avez la chaîne Nabino Bolinga Mingi. Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. FM chez vous et yé. C'est spécial parce que tu as mis une catégorie de personnes spéciales. Pourquoi na FM chez vous? Ne vous inquiétez pas. Peut-être yo peut la moi il lokomo et tungi sakayo. Yaka FM chez vous. Porte est grandement ouverte. Netoloba FM Télévision. Ils allaient porte-parole. Il y a population auprès de l'autorité. Au Nyon Sezo Kotungi, c'est nous dans le secteur Nyon journée à samedi. Et ali FM Katina Banda Kunabino. FM est toujours en compagnie Nabino. Et ko sala o ali posa Nabino ndebino mo bolobara. Et là on a biso wana tolingara. Donc FM est vraiment la seconde nature et la population congolaise en général. Parce que FM Télévision est kolandama partout na ba coin Nyon so on te sa merci na maître Malou Abili Cléophas, l'homme de nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ou à Kansa ba couche sociale nyonso. O ya la ralobité ndeko na mo aza pembe nywana aza un problème fona kende ko secourir. Vraiment merci à vous maître pour na mutema malamu wana nzamba continuer ko pesa o ebele apesa susu bolingo wana ebele parce que na bolingo nde osala kango ebele pe bazan ba makoki mais comme bazangi bolingo bazangi amour du prochain ba oyebate nani aza pembe ne mais yo la lobi non bolingo l'amour du prochain nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Voilà tozongi na mkola lelo émission na biso to yambinde na ebsebino bandeko ya ONG Anga ensemble na bango tokolobela particulièrement la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Bango bazali bandeko o bazako vivre na handicap mais bazali normal bazo mener vie na bango aisément lokola biso nyonso na se ya moy na ke déjà kopesa bonjour na papa Rémi Kilesi bonjour. Bonjour, maman journaliste. Oui, madame na FM chez vous. Merci beaucoup, maman journaliste. Toké sousou na maman Matibi Tota, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Oui, madame na FM. Merci beaucoup. Voilà, tozali pe sousou na papa Célestin Kafuti mbote na yo. Mbote mama esengo mingi ko zala na bino lisumu kolo lelo. Vraiment esengo maman Irène Kazadi mbote na yo. Mbote maman la personne mbote maman journaliste. Merci. Oui, madame na FM Télévision. Merci. Vraiment maman Nadège Kassé mbote na yo. Mbote na maman journaliste. Toyambi na FM Télévision. Merci beaucoup. Vraiment dans le baki que les tozolo bela particulièrement la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Bande kona biso tozana bangwa bango ba évoluer kana kati ya ONGD onga na opesa maloba na papa Célestin journée mondiale des personnes vivant avec handicap lelo na RDC. Est-ce que manifestation mo eza prévue na cadre wana? Bon, maman, journée mondiale, il y a personnes vivant avec handicap. Les lobbies dans Congo, Mobimba, toza atana manifestation mon côté, oyo tozo sala. Manifestation exacte pour toza na pasi, toza na mawa, lupangu soke za nebembe bakombo la kangote. Papa Célestin, oui, vraiment à Massissé. J'espère que les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Yo lobby que le pan na mawa, bino RDC mobimba sur l'ensemble du territoire national, ba personne vivant avec handicap, ba lobby non. Banco célébrer journée wana o epesa meli bangote. Quelle est la raison o esali que bo célébrer yangote? Raison exacte que biso toza na Kishasa, tozo mela moiti, tozo lia lipa. Mais bande kona biso oyo baza ba handicapé lokola biso na este kuna tozoye bate ba oyo ba fadaka aveugle na handicapé c'est qu'handicapé bati dans chaise roulant avec la zoti ndikae handicapé zo pesa ba directif masa sezo betama avec la zoti manenge nini sakane handicapé akoki bandenge nini eloko epesi biso pasi to kanisa bande kona biso oyo baza na este na pasi oyo bazomona na este pambate ata awa na gramba ndundu ba aveugle bazali ba handicapé baza masa sezo betama ba valide bazokima bambango ebongo bango sikoyo bazo vivre ndenge nini eloko esindi biso tozala en méditation tosambela nzambe oyo abikisaki Bartime to ya bikisaki handicapé oyo ya 38 ans
abikisa pe mboka na biso po bandeko na biso bazala na kimia. Vraiment merci papa Célestin. Toi pas na yo papa Rémi, toi qui papa Célestin a lobby que beaucoup célébrer journée on a méditation. Initiative wana e uti wapi. Est-ce que baninga no handicapé bino nyo so bovanda ki ensemble pour na kolobake bo dédier à journée on a méditation. Oui, likanisi wana e utaki tozalaki na réunion équipe dirigeante Mobimba ya Anga. Oui. Alors après réflexion to kanisaki que to compati elongo na bandeko na biso oyo bazana este to ebite ndenge ndeko fujo alobi handicapé watambola kati wana handicapé o to bengi handicapé moteur aoki mambango ndenge nini manduki ezolela avec la zomonate aoki mandenge nini po tango ezolela mutu na mutaki mara yenzela. Oui, parce que ça voilà. Normalement il y a pas si mutu na mutazo bandeko bazana makolote oui bazomonate bazo sala ndenge nini donc pasi wana alors to sepelaki que ezala ndenge wana mais elongo na ministère na biso ya ba personnes handicapées nde mot d'ordre wana et tamboli pour na Congo mobimba et kozala esengote coin moko ya mboka ezopela et puis coin mususu tozo sepela tozo lia tozo mela donc voilà yango esalaki que to compatir tozo compatir na bandeko na biso oyo baza na este. Félicitations pour notre sens et patriotisme. Mais nous avons maman Katina Bisso, maman Matibi Tota, journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Toyokani bandeko banso o bazana handicap balobi ke to fêter mon méditation pour na bandeko o bazana este malobani no baksa likolo wana. Wana tozo merci na maloba. Tozo compatir na baninga. Oui. Le fait ya kovanda toyo kaka ndenge bazo lela. Tozo tala ndenge bazo souffrir. Oui. À quoi bon ko fêter comme la maille, comme la jus et consort au CP là. Mais tandis que baninga bazo lela. Vraiment. Maman Irène Kazadi, au Kobaksa, moi, Maloba Mouké, journée mondiale des personnes vivant avec handicap et l'équilibre lelo na méditation pour na kokanisa baninga bandeko oyo makile zoko tanga na est oyo ba rebelle ba koti na mboka na biso to sangani biso nyo son esprit ya patriotisme pour que to dédier journée mondiale à personnes vivant avec handicap na méditation. Ma commentaire ni noko Kobaksa. Oui. Bati sagio za est pour batebele bazo kufa. Makila ezotanga biso ba handicapé tozana souci ya fêter fête wala ndenge nini. Yona ngaki na lubaka ya wana. Oui, tout ça peut sous maman Nadège, journée mondiale des personnes vivant avec handicap, les animaux color, ils ont fêté à travers l'humanité, mais biso na République démocratique du Congo, tolobi toyokani ensemble pour que to fêter à mon méditation. Yo malobani no kobakisa likolo. Na kusadose mingi na bakonzi ya mboka. Po ba yeba commande ni bakoyi ko silisa guerre wana. À part ça, ils attaquent que ba personne vivant avec handicap de bazo nyokwama. Ils appellent na batu ba famille mususu ba bazape malamu, bazo tambola, bazape bianté. Et ko senga ka ke ba silisa guerre wana po kimia ezala population tozala na kimia. Vraiment, to continue ma solo na biso, journée mondiale les ali, bien que tu en méditation, mais n'empêche que tu mega ko solo la vie ya ba personne vivant avec handicap, bino boza na kati ya ONG de Anga, mais généralement na mutu ya mutu, ceux qui a commis un handicap, ils ont battu musu ba rantara et commis fatalité, nyos peut s'arrêter, il faut avant d'aka andengwana. Papa Célestin, conseil ni ko pesa na bandeko ba Hollanda biso ana ko vivre un handicap. Est-ce que tout doit s'arrêter ou bien c'est la vie ou ils continuer parce que aux hommes ils continuer au paiement? Oui, maman journaliste. Oui. Ko vivre un handicap, nga handicap personnellement n'a bien un état d'esprit. Oui. Ce qui n'a bien un état d'esprit, c'est-à-dire yomoko aux handicapés, aux handicapés. Ce côté dans yo, que je suis handicapé. Au tigari handicapé.
Hein? Oui. Mais par contre, ce qui danga, je suis handicapé. Pour natika libongo, vinanga, Oui. nazo vivre Oui, handicap nanga. Oui. Hein? Oui. Mais malgré état nanga, et handicap nanga, je peux faire quelque chose. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, mais na ba réalité mususu omoni batamoko rosara na ba nerf solide. Mais société PR moko irapela rabiso. Ah donc tout bandeko tozo vivre ensemble, ndé bayaka parfois zo rappeler voilà. Moi discrimination. Oui. Hein? Oui. Société. To kenika amna exemple moko ya mike transport au matabo ah ba recevoir na français mo so ki ba yekolela wa binabité fautette. Baleki yo sala boité pose handicapé. Ba famille mususu kutu tina minute oyo eza na bana oyo bakangela bango na bakage babimaka libanda te po mwana wana aza handicapé et donc pour aza handicapé bakangela bango na bapale na bandako bakangeli bango ko aza handicapé aza mutu wala batu nyonso. Oui. Voilà. Vraiment handicapé aza mutu lokwa batu nyonso. Maman Matibi Tota malobani no baksa likolo wana ko vivre na handicap pona yo olobi na bisoni onanga eloko esala biso pasi eza ba famille o elobi papa na biso remi ba famille otobimaka ba monaka tango comme des gens handicap wana a marginaliser déjà pour lui oza lisusu mutu na kata société. En soi, il faut ce que biso moko pour lukato se prendre en charge parce que handicap wana naza censé à vivre. Oui. Na vivre na ngona lali na ngona la mukina. Maintenant la société nous rend maintenant la vie difficile. Ah oui. Vous avez raison, hein? Maman Mathias souligné, Nikamba Moutouya, alobi, quitte à toi-même, il y a que comprendre que tu dois vivre pour que on se prendre en charge. Papa Célestin, bandeko, toto sa tour ya table, hein, ba otikoloba, ko vivre en handicap, les losa journée mondiale, il y a personne vivant avec handicap et c'est ngeto loba yango pour bandeko, bazolanda biso, bazali marginalisé, ba comprendre qu'ils doivent se prendre en charge, maloba okobak salikolo nini. Ok, maman nga na kobakisa na bandeko na biso oyo bamimona ke bango bazandi bandicapé bakokite kozala neti ba valide bayeba yango bien ke mutu nyonso abengami kozala handicapé même si ba valide o biso to kubisa ça valide ça bien non peut-être pas la handicap dae handicap msweza na mutu mutu ganga pamba mukuna ndako ganga alobela ka bana bala bakuva ko bata baso papa ye et ça handicap. Donc toza batu lokola batu nyonso koyeba ka kozwa conscience koyeba ke nazana mwa musapi nange tengama nazana mwa misu nanga ekufa to ezalaka nango te na kati ya misu natikala madusu pamba mais naza mutu ezosala nasala musala neti mutu nyonso so ka conscience wane fandi kati na yo okobimisa bato minene poneti nga na omona te mais nabimisa ba valide oyo baza ba grand tomba ebana makasi lelo na Kinshasa ba ebana kutu kolekanga moko malgré ta Bible lobi aucun élève ne sera plus grand que son maître mais ba petit misusu ba bima soki totangi komba wana mwana na oyo mtobibisa yo aveugle eza problème moko te tozala na conscience mutu nyonso azalaka na handicap. Vraiment, tout ce qu'on a papa Célestin, tu es pas nayo maman Irène, tous autres à vie nayo, qu'on vivre un handicap, tu es dans la société, au monde a rendu bon, qu'on vivre un handicap, ils ont la bêtise, mais quelque part, tu as rejeté la société. Au monde a un sous fallait au matin transport. Au sein de la carte normale, au niveau matin pour fouta, bon, télémilao, au fouta té, bakangé le porte la c'est comme si l'on a cliqué en côté, c'est comme
donc bakonzi mboka faut pas revoir pe sous loi na pour les autres faire souffrir sotaka ça les acquis handicapé musu ba singa singa mbongo na tokolobela ngo pe na émission mais ozomona que azala makoki te yango azosenga mais ba pesi biso ba otoki tozi carte ba pesi biso ya validité le kwanga nazaka na une année ya validité ongo mata transport bazo télémila c'est comme si au sein la droit bazana langage amabe devant biso donc et c'est comme si tu as rejeté la société. Wana ezali avis ya maman Irène, maman Nadège, tozo pe avis na yo vivre avec l'handicap, le journée mondiale ya personne vivant avec handicap. Oko yebisabso nini par rapport à bon, tout d'abord il y a liboso mutu musu sabota mwana handicap wana te. Ayoko zongo par accident. Parce que pose à la bien, c'est pas là on a fait de façon comme il est là. De deux ezaka ba famille otobota minango. Akomo mona yo eloko moko ozanga tina. Akobomba yo akobando finga yo devant batwa critiquer donc amono za eloko moko oza valeur lisusuté. Okoka oza une de la famille aujourd'hui deux fois ana. Na cause exemple que des fois ya lisu, ya likolo, ya ni mais ça des fois na lisu, mais ça des fois na mutute. Na bomoto na yo pété na za moto normal de mutu nyo swazali vraiment soki na mi lingi na zo mi mona ke ata mutu ana za valide ngala za na handicap moko to za biso nyo sondenge moko ça ekozala bien yo moko tout d'abord o mi linga vraiment soko mi lingi ekozala bien vraiment bandeko bozolanda biso yo oza na handicap j'espère que comme soulagé FM télévision de Tolobaka nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre à ton handicap tu as le droit d'être heureux. Moutounion so esengeli à vivre bonheur wana vraiment wana ezali vision ya maître Malou Abili Cléophas tokolobela ONGD anga bino bolobi que batumsu bazaka rejeté esengeli ko se prendre en charge to mekano koloba ba objectif nini bino bozaka nango ba personne vivant avec handicap na kati ya ONGD anga papa Rémi na pesio maloba. Merci beaucoup maman na maloba kasi nalingaki ce qui m'a ezali na zonga mo mukena sima kende papa problème est handicap pour les deux journée il y a pas personne qui va avec handicap vraiment nalingaki bandeko bazolanda biso oui ba olanda yo ba yeba handicap yango eza nini tito lo bakaka yebisa biso ka handicap eza nini handicap voilà maman oui voilà soki balobi ke handicap ou handicapé. Elingi kolobaka tout simplement na français. Ils a déficience. Donc c'est-à-dire donc ezali tout simplement koloba mutu oyo aza soit na été numéro ya nzoto eza malamu te soit ezanga soit ezo fonctionner malamu te iye wana oyo to bengi handicapé. Alors ba origine ya handicap na kotala boye ba origine ya minene eza misato oyo esalaka mutu azala to akoma handicap. Ya liboso eza handicap ya robotama lokola nga suis né comme ça. Voilà. Donc eza origine ya liboso ya robotama. Ya mibale ekokozala malade. Malade et me marape batu na handicap. Ya misato ezali accident. Yango na lobaka ke nazoyebisa bandeko nyonso ke handicap eza permanent, c'est-à-dire lelo nakozala valide lobi nao koma pe handicapé. Voilà. Donc ata soki na komi yango na accidenté na maladie vient se comme handicap. Vraiment pour perdre faculté ya ba membre na osala comme na âge moko boye olimbi ozo kokali société. Donc il s'appelle
hein, handicap. Alors bandeko yo bazolanda biso na minute yo, il faut nazara fier neta nanga, nazara fier pour, et puis très à l'aise. Très à l'aise pour izana makambo suso yo ba valide bazo kokate ba pousse na butu te, mais tout ça pour affronter en haut. Très bien. Voilà. Donc nazara vraiment fier. Alors ce qui te zongi na question na biso na kati ONG question na yo banani bazaba membre kuna uniquement ba personnes vivant avec handicap ou bien ezara ndenge nini kuna anga atozana musala makasi kuna bozana musala makasi. Oui, tozana musala makasi na anga. Donc c'est-à-dire tozana musala makasi. Donc ce qui na lobi bongo c'est par rapport ya donc anga to encadrer kaka ba handicapé té, voilà. Ah donc bozana ba valide na kati na ba handicapé. Voilà, donc c'est-à-dire na anga toza na ba handicapé catégorie nyonso toza na bango, toza na ba maman veuve, toza na ba fille mère, toza na ba orphelin, toza sur na ba nani ba personne de troisième âge. Voilà, et puis naba autre personne les Dominique quoi pour bamsus même nabaza le valide, mais baya na anga po moezate azoya to luka ndenge nini toko sunga to sunga ndeko. Donc voilà, yango moni na lobaki ke na anga. Vraiment, Papa Rémi. Oui, cohabitation, est-ce que ça sera facile entre les valides et les handicapés dans la structure? Bon, cohabitation, c'est facile, mais tu dis que place de Bazali, problème est raté. Voilà, il faut qu'on se le dise. Donc, place de Bazali, problème, il y a Mickey. Moi au moni zana ba valide mususu ba kanza ke ba legi biso siko handicapé mususu pe na kwena ya to kanza ke moi complexe wana ba valide baza donc ba valide ba legi biso, mais en réalité vraiment c'est bien de penser ainsi. Yangwana handicapé pour ceux qui n'ont pas handicapé, donc personne vivant avec handicap, hein, aza mutu oyo asengeli azala à chaque fois accompagné. Donc ce sont nos vies accompagné, c'est-à-dire ezana bande komisusu oyo baso ba choc belé na vie na bango concernant handicap na akutana donc ça la ba blessé alors yango moni biso na anga to lukaka ko accompagner mingi bandeko wana oyo na social to bengango accompagnement psychosocial vraiment donc wana pinda ezalaka permanent. Voilà. Maman Matibi Tota, tu es pas inayo, aux non-voyantes, au vivant na yon akatia structure nabino anga ensemble na ba personne valide. Oloba ki elo moko motuya olobi eza yo moko mutoza na handicap mutu faut kanza ke je dois me prendre en charge. Yebisa sona no pa na yo tango oloba esengeli yo moko mutoza na handicap pour se prendre en charge. Oko expliquer onde ni pona bandeko bazo landa biso ba comprendre. Ponanga na koki jamais na lamuki na tango qui est lamba moko délabré na bimi na balabala lelo ba pesa nga 100 francs. Oui. Lobi va pesa nga 500 francs. Et demain vraiment lobi na osana il faut na ça l'effort na bunda pour que na zala valoriser. Il faut na ça quelque chose oyo et ko pesa nga donc valeur na nga au lieu que nous na balabala à tout moment wana penza les bien.
pour na biso handicap. Donc maman Mathieu lobi assistance quotidienne et ça un problème parce que mon sous batongo ba opeso ba rozalate to ça pe na ba intempérie mbule ko beta okoki ko bimate il faut yo moko mutoza na handicap pour se prendre en charge au sala moi activité. Vraiment donc tokozon nga sous pas na yo to et pas il y a papa Célestin bandeko ba otu koloba parce que ça journée bien que tozo passer on a méditation mais seigneur so ba personne vivant avec handicap au bazolanda FM télévision bazala vraiment soulagé bien que tozo passer on a méditation na katia ONG anga bozali ensemble na ba valide na bandeko bazali na handicap bolobi ke esengeli na personne vivant avec handicap yemoko a ça la auto prise en charge na ye. Merci maman biso na anga ndenge ndeko Rémi alobi ndeko Rémi aza assistant social hein? Biso nyonso oyo toyaka na anga que ça soit ba handicapé que ça soit ba valide ba passera par ndeko Rémi mais ndeko Rémi ye mutu azuaka ba besoin na biso nyonso nde ye loko la sala science sociale ayebi psychologie ya mutu moko mais nde kwaza handicapé pona kata anga ba valide pe baza ekokai ko sana valide moko aza wano aza pe mayele koleka ye mais nde kwa laki sa compétence eza ndenge moko pe na ngai naza aveugle mais naza secrétaire exécutif chargé des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Na kati ya ba vulnérable wana nyoso ba valide bazali. Baza na charge na ngai soki baza na problème makam nyoso ba koya pa na ngai. Mais ataka handicapé nazo ko encadrer bango tozo pesa solution na makambu moko ya ndeko oyo azoya nango. Pona nini po biso moko toyebi ke à part qui handicap na biso ndenge toza nango mena za mutu lokola mutu nyonso ki handicap ango eza na oka na misu mais eza na mutu te mutu ezo sala lokola valide ndenge ndeko asouligner kuna na se ndenge na lobaki pe liboso ke mutu nyonso abengami kozala handicapé mutu soka komi mubange eloka liboso ekufaka nini eza misu tango misu ekufi obando tambo alisunde obando tambo atake valide non bako simba yo bakomo guide yo wana na ministre wana ngana komi voyant na yo ponga na koyiko zwa yo pe na guide yo na kan po yo na ministre wana ebo beta kanite ngana ko papola kan lo wa awati wileri vraiment hein na komo benda yo Ozomona. Ça c'est bien. Tango kokoma mukongo egumbami, osimi nzete. Ozoko kalisusu kotambola te. Okomi handicapé, okomi na troisième jambe. Ah, troisième jambe. Ozala makolonomi balé, babatseli nzete, okomi na troisième jambe. Oleki kutu handicapé, ozotambola na pa ya torti. Mais handicapé mso tambola mbangu a sauter l'escalier, a kiti akei. Donc yango wana biso pona biso na anga soki oza handicapé oye tokotalisa yo nani oyo yozali ondimi eta oyo za nango olongoli ba souci na onyoso okomi plus que valide vraiment ça c'est biloko to sala keza spécial. Waouh, ça c'est papa Célestin, hein, tu comprends d'ailleurs vraiment très vaillant, il est bouillonnant. Na katia plateau, tu es pas ya ndeko Irène Kazadi. Et sa journée mondiale, il y a des personnes vivant avec handicap, bandeko balobi o bakoloba, bino boza na katia structure na bino anga, maman Mati a soulevé qui eloko moko motuya alobi prise en charge. Parce que yango ndezali bomo ya moto. Kolia, kolata, komela, mutu nya salamga na tonga zo kanisa aluka à s'auto prise en charge, à se prendre en charge à Yemoko. Pas na bino et pas na yo na vie, ils allaient là. Na anga to se payer comment comme avec ça biso ba métier auto peut se prendre en charge biso moko le ko la ONG ba accept ils le ko la ONG mais ba accept ils ONG ba accept ba métier yo pour apprendre métier moko kuna na le ko la ko ça la savon savon ni batérol la la très bien.
vraiment wana eza pour la prise en charge na yo otekaka ezala ndenge ni so sali ba produit to kinda côté quand on a marché bat basoma ozozo moi quelque chose vraiment ça c'est bien hein. To qu'est-ce que c'est pas il y a maman Nadège simba micro na yo to tuna motuna prise en charge ezala ndenge ni pona yo bon ponanga prise en charge ezala ke omi joye moko en charge non oluka kozala autonome yo moko o apprenant métier oh oui métier nini à part ba formation na sala kana zakakine na sala kine ba formation ni no sala ka ba formation na sali eza ya koyokola neti babiloko na simbi oyo. Wow, j'espère que cameraman a koko benda yango pesanga na le wasimbi wa lati o ya simbi vraiment la caméra sur koko zo yango pour que batu na banda ko bamona maman œuvre ya maman Nadège trousse oyo to roya to mona susu ba œuvre mususu pa ya maman Mati. Oui maman Nadège, j'espère que ba mayaka oyo na latinga moko po sala ke mutu tango apprécier ngo asengi okei o pesi le loko ko senga soit papa soit mama soit ndeko ako pesa o me azolandisa maloba mais tango yo moko zo sala na mutoki na ata bible lobi ke na folia na mutoki na yo oluki yo moko ni ko zala autonome mutu la mususu pa ko zala na kobanga na okende pa yete poso na ke pa na ye to sala compétition poso ki na boye pa ko lita ko mapelo ko ngai. Donc, ce que tu mis ça la bongo, moi, je suis na vie santé. Très bien. Nazongeli papa Rémi, est-ce qu'il y a une organisation où il s'alera que entre bino bosungana par exemple les gens ont comme sous un handicap mais moyen à mekata ko bouger mukie za la raté. Bo ça la rendre ni na baka ya bongo parce que nous alliés assistance sociale. Oui. Anga aza na makambo belé. Papa Rémi a souligné qu'il y a un marambo belé. Tout ça, marambo belé. Oui. Où est allé prise en charge? Tu organises un peu de formation. Il y a coupé couture, informatique, entrepreneuriat, nini susu. Est-ce que bande groupé bazala assidu na ba formation on est intéressé à bango vraiment ou bien bino mora ande bo force à bango on ne force pas moni na intervention sociale oui dans mon mutualier c'est tout un processus voilà dans mon mutualier aye par exemple maman journaliste oye paranga ilola vulnérable voilà prise à liboso esengeli yona ngato yebanati na yeba komona yo vandi wapi o sala nini to o sala et puis ngape na mukuse na ko expliquer yo anga awa ndo yebona anga ato yo kwa kisango mais ngamo fona pesa yo vraie version o zongo pananga malgré yo qui sango mais vraie version aux gens pas ngai vraie version pas non comme on le vraie version pas on a profité pena na retourna au motuna moko continuer donc tango yé donc nga na kobuka na yeba yote tango na yeba oyo mama journaliste asala kwa to yebi na yebi yo on est à étape à liboso oyo na travail social de benyamo identification voilà identifier yo après ko identifier yo na kolekana étape ya mibale oyo to bengi résilience bon ils ont ba terme moko technique donc oyo ba sala ba université sociale bon nde ba koye ba makambo na bien résilience on ezalika ke kozala na makasi oyo yo ye na ngwana na minute wana tu es censé d'accepter condition oyo yo oye oza nango na minute wana il faut accepter ça techniquement ngamo na yebi ndenge nini na ondimiso yango voilà na ondimiso yango na nini na accompagnement psychosocial
hein donc na olendi sa yo kaka passe yango bon ça nango normal état nanga bina za handicapé hein mais toujours vivre au sala musala ni en dehors donc ndeko za secrétaire exécutif oza pe na ba métier oyo après na nazali secrétaire exécutif chargé du social ndenge ndeko fufu jo ici on a que mutu nyonso tout ce qu'on a angwa ndeka pa na ngate yebaka oyana na angate voilà donc soko solola na ngate oyana anga o solola na ngate oyana na angate voilà ndenge na tuna mutuna est-ce que anga za pe na ba partenaire o basunga kae oui to za na ba partenaire oyo basunga biso batlokola Fondation Malou. Vraiment, la Fondation Malou, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Na côté, on est au tomboli mungongo. En tout cas, sunga biso mungongo na fait yo kanati na fin fond kuna. Na linga papa remide loko aganga makasi. Na tuni motuna oyo. Bon, parmi ba partenaires il y a Anga, papa Rémi, papa Célestin. Papa Rémi a lobby que bozana Fondation Maloua. Cette Fondation Malou azali partenaire ya anga asunga rabino vraiment bozwaka aide nae régulièrement. Oui ndenge lobby vraiment na pesi président nanga Billy Maloua bambote mingi sika ya zwami na sepeli mingi vraiment FM tala mikolo yo tozali na pasi tosali 3 mois na siège na biso moyen ya kokota na lupangu ezalaka te. Bandeko oyo babamai kolala na anga balingaki bachola lokola bamagorodo bamemi bango na mikongo babimisi bango libanda bakomi bafazer mais kasi po mai etondaki na lupangu mai plein donc moyen batu bafanda ezate 3 mois mais tangu tobengaki papa Billy Maloua atindi batu ba journaliste ba ekuna ba filbe na se ya mbula mai ndege tondaki ngape mutu na lobaki vraiment mbela wana FM lekisi yango eyokani tipa bakonzi batindi OVD eye esali kirage ya terrasse mai nyonso na lupango ebimi mai kauki tokomi kozwa accès ya kozonga na lupango bandeko bakoma ba fazer bazongeli mbetu na bango ya kolala na kati ya anga mais pasi kake zake OVD asali musala ya bien to sepeli to pesi merci mais pasi eza po sali to abimisi na terrasse atiki yango kaka wana pembeni donc sombule beti to kozongela pasi o ya kala yango to lancer lisu SOS na numéro 1 ya OVD kotinda bituka eya elongola salite wana bazelu wana nyoso elongwa poto tika na kimia pona libela. Donc Fondation Maloua FM eza vraiment premier partenaire ya anga po Jean-Marie Mboma mwana musala na biso ndenge tobenga kae azaika yemoko musapi moko deuxième musapi eyeko bakisama FM FM de komi deuxième musapi Fondation Maloua ndezo sunga anga à 100% na makambu nyonso. Vraiment maman Mati Bitota Fondation Maloua azali ko accompagner anga maloba nao ezali ndenge nini. En tout cas ça la anga esengo. À chaque fois celui to tindi mbela la Fondation Maloua azala toujours prêt. Nana yokate que aza indisponible. Vraiment. Aza toujours disponible. Pour Nabiso, en tout cas, on est ça la Rabiso et sengo mo toye bité so tozo saka ni menyo so topé saka merci panzan. Vraiment yemo nzambe apambola maître Malou habilité au face. Voilà. Maman Irène Kazadi Fondation Maloua azali partenaire ou azali ko aider ba handicapé na katia anga azali ko aider ba vulnérable ba personne valide mais au bazana étape ya vulnérabilité azali ko aider bango malobani no bakisi.
ngai ngana lubaka kana pesi merci na fondation malua na ndinga ya ko apporter biso un plus mais on a ngina luba bango mi balena anga ba ko kati faut ba tout susu ba ya ko soutenir biso ko ba konta bo kala ko ba tout susu ba député ba nelba ka pe ko sunga biso toza la biso isa ouvert pour la koyamba bango ba ya pe ko soutenir biso bango mi bale ba ko kati toza ebeli. Donc na katia anga tozomona image déjà ya siège social hein bao ba bien ngote ezali papa Rémi ko kopesa biso rapidement adresse ya anga siège social ezali wapi anga ezwami bongo na balabala Kianza numéro 114 quartier Mukulwa soki okoteli na Super Lemba toza musikate na Super Lemba ozo kende vers Kianza pont ekaboli Lemba na Ngaba opusani kaka mwa mukie o tuni anga donc bakolakisa yo anga vraiment voilà. Mais papa Rémi bisonyo sur tous un plateau non tout na moko parce que tolobaki lelo eza tout ça la sensibilisation na éveil à conscience il y a ba personne vivant avec handicap il y a un constat dans la société ba personne vivant avec handicap entre elles bango moko bazarape na moi esprit wana ya ko se marginaliser est-ce que c'est solo bon na lobaki na yo liboso ke eloko wana ekozanga te oui ekozanga te mais malembe ndenge na lobaki na yo wana la personne handicapée aza personne oyo ezosenga ye accompagnement on baki accompagnement psychosocial moral à tout moment donc moral oui donc moral fait ça mais ezana ba oyo ngana bengaka averti donc ba oyo et c'est déjà esprit na bango c'est kemba ndenge baki no balobaka et ça kembisa esprit na c'est kemba nango donc et ça yebi réalité ayebi ko bazali oyo benaki handicapé mais handicap na ye elobelaki eloko te bazali lola biso ba oyo ba fujo ba mati donc tozali oyo benaki esprit kemba nango yepe boye valide boye ban au denipe voilà très bien esprit kemba nango maman mati tomoni ozali na ba mayaka na yo otiena mesa yo moko mto sala kango ouais on na sala kango o apprena ki formation nango wapi bon batinda rabiso ici ke belé bo apprena kango ici kamoko boye même o lati yo moko mto sali yango oui nga mto sala vraiment c'est joli merci oh sala kango te kaka oui celui to sali boye teki soki na exposé quelque part muta sepeli nango azui so basali sous commande mususu na bakisi mais est-ce qu'il y a pas moyen pour ça la moi place mon exposition de tout mon par exemple ndenge za ba foire moi exposition vous aura vraiment accès à ko exposer biloko na bino facilement ou bien ça compliqué bo meki bo ba partenaire bazate et simbité eza question partenaire te mais eza question mauvaise foi ya ba militaire na biso tikolo baboye mama mati tango zi biloko na yo exposé oui pour na ye azui eloko wana na valeur te je peux dire tango ya abandi ko bengana bato ako tenir compte te que o ache biloko na ye aza mutu moko aza censé azo moi défendre na ye oui mais pour na ye azomona mbongo na minute wana donc ba exigera bino moi mbongo moko boye pour katika wa à l'aise oteka biloko na yo ba exigera mais ngana ko ndi bon futa ngote Mathias matata vraiment oui ba droit na yo oui ça c'est bien la ko linga pété parce que ça peut corruption oui na ko linga té tango to linga té ne ko luka to ba no sala be change wana est-ce que ko benda pour que ayoka sonité na miso batoluka abeta assassinat vraiment toye et pas ya papa Célestin la majorité des personnes na katia société ba mon rappelé que ba personne vivant avec handicap ba très compliqué na caractère na bango est-ce que yo peut aussi ça la constat wana
Bon, merci maman pour nous répondre à la question na yo na zongi na mukie na question oyo posé maman Mati. Omoni biso ba personne va avec handicap ba tozo sala biloko ebele. Oui. Mais ba valide ba poussa na peine na biso te. Politique ya partenariat ezalaka vraiment te. Au moins neta ba supermarché. Oui. Na bani biloko ezo sala mais ça très chic. Supermarché moko pe ko ya contacter anga boya na babiloko na bino eza na performance et yepé koti tamu bateki bango pe bazui pourcentage biso pe to se retrouver muto e passer loko ana a se retrouver omoni eza malamu mingi pe ba valide mingi ya eloko avec la sali wana avec la sala seke et handicapé mutasali yango eza na eloko moko ya malonga te. Tozala na caractère wana te tozongaka vraiment toye total eloko soka apprécier ngo sombi yango eroza malamu mingi nazongi na question na yo omoni likambo wana ata pona bandicapé pambata ata pona ba valide makambo wana ezalaka nango au moins valide mususu nenga travailler kana baninga azalaka kanda alingane ko s'approcher na batute vieux méchant. Ndenge moko pe na bandicapé misusu pe baza pe bongo moni d'abord mutu akomi handicapé eloko eli ya liboso e la kae donc kanda manque ya confiance eza isu pa mutu te ayebi da ndenge la komi na défaut boye mutu ya koya pe nanga oyaka po seka ngai po acholanga po sala nga boye yango mona mwa méchanceté moko boye ezalaka kati na bandicapé biso na biso ate kozalaka boete moyen muto a comprendre yo ezalaka penza te mais biso atake bancadreur to menaka mutu nyonso a comprendre aza mutu lokola mutu nyonso a collaborer na batu nyonso mwa mutu azala na kanda mais petit à petit ezokita ti akomi pe koseka po ezana batu ebele basekaka te mais système pa na biso eza soko ye ata osekaka te okoseka po biso esengeli esengonde elo na maka mingi kati na mitema na biso po vie ezala malamu. Ça c'est très bien. Tu es maman Irène, papa Célestin a vu que c'est sengo ezalaka zalaka, oza bébé, oza chéri, ezala ndenge nini na kati ya société au monde en normal, ezala ndenge nini meko betelepso. Au normal. Très bien. Oza na état autozango, community mango na yango moko, mais le malheur est que un suba tout sous ou bazan normal, bazana mo balolende de mo boy. Au monde un suba simba ta fille, asima mutazo azomona te rolinga te au monde un susu accompagner nga boudé na mais a bolingo ala vraiment quand la biso vraiment ça un peu difficile au monde un susu bazel donc ça ko silicapé asilikelipe mutu aza na infirmité ezala kanango mais na anga ezala vraiment te ba cadre ka biso mais ba anje mutu na mona un susu esa mutu mais mai arbo ya mutu normal bo armo ya ko mema mingala azavek a apporter ses cons na esika oyo azala ngote mais pas la biso ezala ka pas la plus normal ba tout surtout va se pelaka la biso elongo. Vraiment c'est très bien hein, maman Nadège tozongeli yopé mais quand tia na maloba likolo complémentarité entre les personnes vivant avec handicap neti ndengo vivre na kati ya anga est-ce que santa kango bon na santa kango parce que ce qui ndena zaboé eza grâce ya anga wana oui et longo là au complexe tu vis normalement na batu nyonso na mona bango bien nazaka tout d'abord na koloba nazaka mutu moko ko sekaza ki difficile pourquoi na bota mabo Kanga kiki osekarate. Mais qu'est-ce qui a fait que comme un peu qu'on seka souripe na baninga boye ezaki vraiment trop difficile. Et puis na domaine on a sali mutu aida kinga mingi eza mama Mati. Musala oyo sala ba malade bazaka na ba caprice nango. Mais ezaka soki ezaki ke na soigner mutu na sisi na fanda na coin ngamoko soit na téléphone. Je ne ris pas. Asala qui est fort na ye kuna na anga na milobeli ke kuna eza anti stress.
Vraiment. Ce que vous avez un stress, en tout cas, au écolongo. Moutakoya, bois qui le connaît moko, faut seka. Ils ont quoi théâtre et sauvé. Donc, ce qui est sauvé, l'équipe, tout le monde attend la TV à Sekaka. Demande à mes amis. Et apporter les gens à Belé, surtout premièrement dans la santé dans Gamoko. Nakoma, moi, le quoi, Naza Liboma. Mais ça, Liboma, et ça n'a bien la vie. Ah oui, hein? Oui. Parce que le quoi, ma parent va se coca monter. Na kofanda pembe na binote. Tant que le balanga li comme nautique que le lingala moko ke pour tout na deuxième question te. Mais si ko si kana anga na comment supporter tout le monde. Ça c'est bien. Mutu azana ba façon na ndenga ezali. Pour aussi lika et ça vraiment très difficile. Vraiment, ça c'est bien. Tozo cheminer vers la fin, Tolobeli Anga, Bolobi. Ils allaient initiative, il y a papa Jean-Marie Mboma. Il y a Zali congolais, le quoi comme tout congolais, mais à Kanisa qui ko sala ko sangisa bino nyonso. Est-ce que yemo on a bino contact ils allaient permanent? Très bien. Maman Mathia, très bien. Waouh. Contact ils allaient très permanent à chaque fois ya ka kozala bino ou bien kenda na kenda ba faire na après 6 mois benga kaka na téléphone ils en ndengeni. Yemo to benga ka yemo na musala na biso. Ah, bobenga yi mwana msana bi. Vous avez ma tata, wana mwen comme mwana boy, uta papa Célestin hein. Non. Ils sont benga ka yebo pourquoi azala toujours dispo. Ato bengi na 0 Wow. Aza dispo. Aza dispo yo kabakri na bino, c'est la vie d'ensemble. Nde bolobi bo se complétaka. Papa Rémi, un téléspectateur bazolanda yo, ezana mutu mususu yemo azana handicapé, mais peut-être dans la famille azana mutu moko azana handicap. Conseil ni ko pesa. Na bandeko bazolanda parce qu'aujourd'hui nous célébrons dans la méditation la journée mondiale il y a des personnes vivant avec handicap. En tout cas, maman journaliste na sepeli na motuna na yo. Merci. Na lobaki tantôt là na lobaki eza na bandeko mususu oyo bazo kangama na bandako babima libanda te bandeko bandicapé bazo kangela bango na bandako mais na koloba que nyonso commence dans la famille. Famille est la base de nyonso. Biso ba msusu qui peut-être toujours moi ba to kembisa mon esprit c'est dans la famille. À partir de la famille ba pesa ki biso opportunité qu'un jour au comme appel mutu. Donc ba pesa ki biso chance wana malgré état ya handicap na ngana zanango mais ba pesa ki biso chance. Alors nazo senga pe na batu nyonso esika baza ba oyo baza na bandeko baza na bana baza ba handicapé aza mutu lokola batu nyonso soki bolingi akoma mutu eza kaka bino po aza mutu lokola batu nyonso po soki na ke plus loin ata kutu bandeko na biso ba retarder manto batangaka batangaka. Donc c'est pour dire que malgré tant bango ni n'a le droit d'être seul sur la terre. Ba koko sala yelo komo na vie. Vraiment. Donc bo pesa bande ko nga nyonso bandicapé chance. Oui. Hein? Ba koma batu na vie. Très bien. Maman Mati, nous célébrons, toujours célébrer la méditation, journée mondiale, il y a des personnes vivant avec handicap. Ils ont des bazola na biso na ba famille, bazali na mutu moko azape na handicap, peut-être azab mukie ba constater musu azaki bien mais yeli musu supende tolobi âge poussani papa Célestin c'est ça qui biso awa mutako mobange mais akutani na handicap mais na kati ya famille azali marginalisé maloba na o ezala nini pour na sujet wana. On a kosenga na ba parents tout d'abord. Oui. Batika ko marginaliser na nubana. Tant aux mwana au coffret quelque part. Oui. Et par après au baby psychologie nae, tout nae nyonso yae ezamabe. Un petit exemple. Ezana mwana moko akoma ki aveugle. Papa nae na maman nae bana ko enfermer. Ceux qui balamuki na tango bachelier
n'importe quelle radio, du matin jusqu'au soir. Maintenant, il tikali na mutu. Et comme il est là, tant que vous êtes pour solanae, il y a un loba makambo ayo na radio. Il n'y a pas moyen de solana. Alors, tu as na parents, batika ko sale loko wana. Babinisa bana, bazala na vie normale. Il n'y a pas que les parents, il y a pas bana mususu parents na ende age pusani azui moi koko sonanzoto peut-être monsieur kufi likolo koki kusuko tambolate mais bana bakomi ko kasoni ya ba parents wana olo bana bango nini wana vraiment na kolobeza méchant na kolobeza mabe koleka avant que maman na to papa wana akoma o akomi lelo azaki normal otio abokolio. Et par après, je passe aux yeux rejetés. On a vraiment bazamali. Batika et lokoana, batelema. S'il s'agit même de la bango et sika, maintenant, angatoza, toya bambango à bras ouverts. Vraiment, c'est important. Tu es pas papa Célestin et tolingi moi style nae ya comédie, azo c'est exception vraiment le quoi ndebo zalaka na katia anga papa Célestin Kafuti batu bazolanda yo na FM télévision na tranche o FM chez vous lelo tolobi que to pesi espace oyo na ba personne vivant avec handicap pour que balobela lo lengeni ni mutako ko vivre dans la société maintenant handicap na lo lengeni ni mutako ko se prendre en charge bandeko bazolanda na kati ya mabota na bango soit na kati ya lingomba moko songolo pakala bakutani na ndeko azana handicap mais aza marginalisé lilobana o ezala nini. Merci lilobananga ezake biso anga tozana pona kopesa esengwa mais na ona zoloba na sima na ko loba mo eloko moya mukeso ko iko accorder ngai epese sengwa na banda ku nyonso bande ko nyonso oyo bayebi que ça soit na l'église na ba famille bazana ndeko oyo azana handicap boya na ye soki to lobela handicap amsu bakanisa kaka bandicapé oyo batengunaka te oyo akata na loboko te ata mutu azomona te aza handicapé ata bandundu oyo ngala benga bandikapo baza bandicapé ata bababa bandikabush baza bandicapé boya na bango na Kianza 114 na ONG anga tozawana poto solola to yamba bango bazala batu ngazolo ba evenement moko oyo elekeni nga lelo na tongo tango nazoya na mati voiture moko na koti mutu moko akoti na gauche na moko akoti na droite moko akoti mupanzi tozoya papa na yoka moko pesa revolver wana na makamanduki komio ba moko abibisi bunduki oya zaki mupanzi te ngape mbeli yangoyo wana abibisi mbeli chauffeur chauffeur yo pesa kotonga abi ba pesa bakatanga kingo to ndenge nini chauffeur nzoka nde chauffeur abimisi lipa apesi mutu azana mbeli mutu azana mbeli apasoli lipa wana oya zalaki na munduki azwi munduki wana orke zalaki na manteka afini yango atie na kati bazwi mbeli wala bakati lipa na kati ya mutuka tozali biso nyonso tole lipa epesi esengo yango epesi makasi kokoma awa vraiment esengo mingi esika bino nyonso bozali. Ça c'est très bien papa Célestin, j'avais dit qu'elle a s'appelle un style humoristique hein? Vraiment on s'appelle ici batuna bandaku toye pa ya maman Irène Kazadi tozo clôturer kalate émission na biso bandeko bazolanda yo mususu atali mwana za na handicap ndeko za na handicap comme ko marginalisé ndeko wana esprit ni nesengela za nango pe batu wana sentiment ni faut bazana ngo na ndeko za na problème. Bon merci ngana loba ba que handicapé azaka mutu loko abatu nyonso alors kosta makam nyonso loko langa et pas tu ba on dit ça qui est un peu difficile balik na ba comprendre que ngala za infirme au monde est en dessous alors que le missel social c'est comme chose anormal et on sait le comment va passer on va douleur mais
aider maman la ka pour na lo ba ke handicapé ça la kanyo c'est besoin un ndoko linga totina ça le ko ba kanginga mais un jour na la muka ki na o meka ko suka sali na o meka ko sala boy pe le na za lo ko la mutu nyonso yo na sa bango pe ba o ba za ba ndaku ba ya e be na anga ba ya ba la sa bango pe misala ba sa lo ko la biso. Très bien maman Nadège Kaseba to suki sipe pa na yo malobani ni olobi yebisi bande ko ba téléspectateurs ya FM télévision au sujet ya ko vivre un handicap. Bon, merci. Et là, qu'on a au loba, ceux qui ont un déco handicapé ou bien maman, papa, à commune à niveau, tout d'abord, il faut olingaï nan. Tant que vous avez affection, à mon avis, na zappé le col à bâtonnios. Mais tant que vous avez dit qu'on dénigrer devant les gens, derrière que ça la bango passe. Lingaye sala ki abim asala mutu lokola mutu nyoso okoki koboya o wana po abimi handicapé olingi oyo asa normal asa valide akoki pe kobela akomi pe handicapé lokola oyo lingaki siko soki neti bango nyoso bakomi bongo o rejeter bango non eza maladie c'est pela na maladie ekomelie ndimae sala ki asala mutu lokola yo. Très bien. Voilà, Tozo, comme déjà on a fait, il y a tranche Nabiso FM chez vous, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Les alliés tranche auto-réserva pour toutes les couches sociales. Tolobelaka, aspect soya vie sociale pendant la semaine. Les lots, ils allaient Kibongo, journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Dans la République démocratique du Congo, ministère, il y a OESA, en charge des personnes vivant avec handicap et décidé qu'il y ait journée, et se passer dans la méditation pour nous penser na ba frères et sœurs ba congolais ou ba compatriotes na biso bazali na est et République démocratique du Congo yango wana ba personnes vivant avec handicap ba yaki ko réfléchir ensemble na plateau o ya FM chez vous. J'espère que bolandi bango papa Célestin Zaki très comique amegi ko betela biso ba masolo ebele aibisi biso lo lengeni ni mutako ko se débarrasser na complexe tozaki na papa Rémi Kilesi, papa Célestin Kafuti, maman Mati Bitota, maman Irène Kazadipe, maman Nadège Kaseba. J'espère que baoti kolobela biso ko vivre un handicap ezali suka ya bomo ya mutute. La vie continue, le soleil va continuer à se lever, à se coucher et Seigneur na personne vivant avec handicap à se prendre en charge, à longola complexe, à vivre normalement na société, à monake yepe azali na makila, azali na pema na bomoyi, à ko vivre kitoko ndeto lobaka na FM télévision. Nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ouane ezali parole d'honneur. Ezali toute une vision. Il y a Maître Malou Abili Cléophas. D'ailleurs que nous remercions. Oh, asali vraiment éveille à conscience mounene na ba tranche d'âge sur mutu na mutu à comprendre que la vie est heureuse, la vie est vraiment et le mot ya osakane la moté quand tu as la vie c'est ça l'essentiel. Les restes bah complexe amike ça n'a pas d'importance. Vraiment merci à vous qui avez suivi cette tranche FM chez vous. Nous remercions également le président de l'ONG Angam, le président Jean-Marie Moma Oyo à Tindi délégation. Il y a bah personne vivant avec handicap bah ya ko représenter ONG Denae Oye à Kambaka avec beaucoup d'amour. Vraiment te souhaiter bino ndenge balobaka mobu molamu oyezali kosi la pe mobu oyo ko banda ya sika FM azali wana pour ko accompagner bino toujours yo pe mutu oyo zali na moi problème to préoccupation moko numéro ezali affiché na ba ya écran na yo benga okoya ko participer à l'émission oyo okoloba oyo zali nango pour ça. Vraiment merci beaucoup. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro. Merci à vous. D'ici là portez-vous bien. Excellente suite de programme sur la FM télévision.